en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Ça se présenter devant ma poste téléviseur Nabino pour la présenter info lingala journal ya peuple pour la peuple mbote Nabino bisika nyos tu bozwa mitoko fungola basango na biso na ngambo ya chambre basse ya parlement pour la côté Sabino ndenge président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mokola mercredi 1er mars na bureau na ye ya mosala délégation moko ya ba député provinciaux ya Sud Kivu bolanda ba précision elongo na héritier Mapindeli. Ba député provinciaux ya Sud Kivu, ba yamba maki na audience mercredi 1er mars et pa ya honorable président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Nkodampoanga na cabinet na ya mosala. Ba lobela ki mingi ba question brillante pona oyo etali province na bango ya Sud Kivu, situation ya guerre oyo ezali pe na ba province mosusu na partie orientale ya mboka. Ba lobi ba yaki komona président ya Assemblée nationale pona kotalisa ye gratitude na bango na dossier ya bolongoli gouverneur ya Sud Kivu pe ko sengaye aye bana ko transmettre dossier et pas ya chef de l'état pe ba remerciement na bango ya ba élu provinciaux ya Sud Kivu pe ba rassurer Christophe Mboso Nkodampoanga ke ba ko soutenir candidature ya chef de l'état na élection ezali koya ba lobela ki pe situation sécuritaire na Nord Kivu en particulier pe na Kivu en général ba lobi ba condamner agression oyo mboka ezali victime et pas ya Rwanda ndenge honorable Bisi Mwayabe atalisaki vice-président ya assemblée provinciale ya Sud Kivu pona oyo etali déchéance ya gouverneur na suite ya motion ya défiance ezalaki voté na assemblée provinciale honorable Bisi Mwayabe Norbert alobi azane sengo mingi ndenge ba événement etamboli pe ba rencontre mibale esalemaki elongo na chef de l'état ndenge ba zwi acte ya déchéance ya gouverneur selon ye alobi mikolo oyo assemblée provinciale ezali en place pe na ngambo mosusu gouvernement provincial ezali démissionnaire kasi ezali dirigé et pa ya gouverneur ad intérim oyo azali ko expédier ba affaire courante en attendant organisation ya élection ndenge mobeko ezali koloba pour la population ya Sud Kivu asengi na bango ba soutenir chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na ba institution nyonso ya mboka oyo population azali kozela makambo ya kitoko asenga ki pe na population ya Sud Kivu ba réserver accueil moko chaleureux et pa ya délégation oyo euti na Kinshasa oyo ezana message ya kozala na sima ya chef de l'état pe kosungaye na élection oyo ezali koya bosimba ke délégation oyo ekambamaki et pa ya honorable Bertin Mobonzi na qualité na ya président ya commission défense et sécurité pambate Grand Kivu ezali bongo na ba guerre pe makambo ebele ya mabe ezali kosalema asengi na ba élu provinciaux nyonso ba poser ba acte oyo ezali kokende na sens ya kimia pe développement ya contre na bango. Dans la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidé qui mercredi 1er mars réunion hebdomadaire il y a comité économique bon dans détail et le on a héritier Mapindemi. Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidé mercredi 1er mars 2023 réunion hebdomadaire il y a comité à conjoncture économique ba passa qui en revue situation économique na plan international et national na semaine il y a le 28 le 24 février ministre d'État en charge du budget a sala qui compte rendu ya réunion oyo liboso ba panzi sango et pa wapi alobela ki ba point ya ndenge na ndenge pona oyo itali ba effort ya gouvernement pour la stabilité ya franc congolais sur le marché d'échange et Meboji Sangara atalisaki que quelques mesures ezwamaki na tina wana pona oyo itali marché d'échange to bazali ko noter moins légère stabilité na niveau indicatif na 24 février na taux ya 2035 francs congolais contre $1 américain na marché parallèle
Paix légère appréciation ya franc congolais et s'échange qui kubanda le 24 février NATO il y a 2308 1 franc contre $1 américain pour continuer à maintenir stabilité ya franc congolais. Banque centrale a préconisé la poursuite de la facteur de liquidité dans le système bancaire national pour poursuite de la réforme où qui conclut dans le cadre de la réforme structurelle en rapport avec le programme de Fonds monétaire international. Au niveau national, comité à conjoncture économique, Kinshasa, dans le 28 et le 23 février 2023, 47e Assemblée générale, il y a FANAF, il y a la Fédération africaine, il y a la Société d'assurance, il y a droit national. Natina wana assemblée va préciser Aimé Bodji ezala qui révélait que depuis libéralisation il y a marché à l'assurance na RDC bazali observer croissance moko ya chiffre d'affaires et longue na 70 millions de dollars américains tina 2018 na 268 millions de dollars américains où ezali ko représenter accroissement il y a 282% na cadre va fait ça na niveau national batalisi que CCCE bazali ko noter signature le 24 février il y a contrat entre PNUD na deux sociétés, il y a Place, Africa PCMK, contrat où il y a concerné mise en œuvre, il y a programme, il y a développement local, il y a 145 territoires. Sur le plan national, comité à conjoncture économique, batalifique, publication, il y a note d'orientation, il y a programme, il y a Nations Unies pour le développement, PNUD Namokose, et ils allaient relever que malgré les différentes initiatives, Oyo et Zomaki, pour la transformation, il y a système financier international, car ils allaient nous entre les pays développés et les pays où ils allaient en voie de développement. Nota qui peut sur le plan international, légère accélération et croissance, il y a secteur privé, na niveau il y a Union africaine, le soso, na niveau il y a économie américaine, enfin, pour na où il y a réserve de change, ici que augmentation il y a 0,13% de réserve, ils allaient se situer depuis le 24 février na 4 milliards de dollars américains, soit 335 millions de dollars, où ils allaient représenter à peu près 10 semaines d'importation et bien pas service dans les ressources propres et au gouvernement. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Seni Namokuse, a Salisaki mardi 28 février, conférence de presse na siège ya Seni, Bola na détail nango, et l'ongona Stéphanas Kandepe Nathalie Kelakapenda. Notre communication de ce jour porte sur 4 points, à savoir 3 points des na ordre du jour, il y a communication, il y a déroulement, il y a processus électoral. Clôture définitive, il y a opération, identification, puis enrôlement, il y a électeur, na air opérationnel 1. Récupération, il y a jour non presté, na air opérationnel 2. Puis évaluation, il y a révision, il y a fichier électoral, na air opérationnel 3. Au total, 98% il y a électeur basé au relais na air opérationnel 1 et Zalaki Bongo na Chopo, Sud Ubangi, Nord Ubangi, Mongala, Maïndombe, Kwilu, Kwango, Congo central, Équateur, Kinshasa. Ndenge tuza koloba boye 83% il y a centre d'inscription, il y a air opérationnel 1 et ça définitivement fermé na public kaka 17% il y a centre au bazana na ba récurrent wapi pa ibazwa ki ba jeton pe baza ko sala mulongo nde bazali ko enrôler et le baki rapporteur ya Seni Madame Patricia Seya, liboso ya bapandisango. Ona o etali récupération et enrôlement ya ba électeur na air opérationnel 2 et sengeli boye baki révision ya fichier électoral et zalaki lancé depuis le 25 janvier 2023 na 9 provinces. Et sengelaki esi là, mais jeudi 23 février pour la récupération et enrôlement, il y a ba électeur na air opérationnel 2 et Sengeli Boye qui révision le fichier électoral et Zala qui lancé le 25 janvier et Sengela qui est si la bongo le 23 février. Dengue calendrier et la kisaki kasi après évaluation c'est ni ba pesa qui dit sous période il y a récupération il y a 15 jours c'est-à-dire du 24 février au 10 mars. Seni azali sous kosenga na ba congolais nyos o bazali na droit ya voter pe bavanda kana ba province o ya air opérationnel de bakende mbangu ko s'enrôler na ba centre d'inscription o ezali pembeni pe ba o bazali libanda ya mboka bakende bongo na ba ambassade eza bongo o Katanga o Lomami Lualaba Kasai central Kasai oriental, Sankuru P Katanga. Pour la évaluation et la révision du fichier électoral air opérationnel 3, Yango Ezala qui lancé le 16 février dans cette province, P2 pays étrangers.
Baoulé, Oulé, Uturi, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Pechopo. Bakisa lisusu Canada na États-Unis d'Amérique. Pour na rapporteur ya CENI Patricia Sei, enrôlement ya ba électeurs eza déjà pour couvrir ensemble la territoire national pe 5 pays pilotes pour l'identification puis enrôlement ya ba congolais. Président ya CENI Denis Kadima azwaki maloba na tour na ye pona kotalisa ba cas isolé pe ba difficulté oyo CENI azali kokutana na yango. Alobelaki lisusu reproduction ya ba carte, révocation pe suspension ya ba gens oyo CENI a sanctionnaki. Depuis aza na tête ya commune ya Matete, bourgmestre Gilles Mukumbu azosala basalongo ya ndenge na ndenge commune ya Matete échange vraiment image na yango héritier Mapindemi igontingi bazalaki kuna na compte ya Infolinga. Depuis a komi na tête ya commune ya Matete, Gilles Mukumbi azali kolala pongi soki mokete assainissement de cheval de bataille na ye na commune ya Matete. Misala ezali kosalema na ndenge ya kosakana te. Azali kotika biro na ye kobanda lundi kino samedi alobi commune ya Matete esengeli engenga. Gilles Mukumbi azali kosala salongo moko spécial. Botala bino moko awa marché oyo babengaka marché Ngwanzu libanda ya marché ya commune ya Matete. Et kangaki banzela nyonso mituka moyen eleka ezalaki te kasi na bokasi ya actuel bourgmestre Gilles Mukumbi l'homme du terrain botela bino moko salongo ndenge esalemi baveni nyonso epai wapi bateki batondaki na marché babengi Ngwanzu ezali ya kofungwama lelo mituka ekoki koleka na ndenge elongo bani liboso ya Saint Alphonse paroisse catholique oyo bato bazali kosepela ndenge ya kosakana te pamba te nzela efungwami marché pirate oyo babengi Ngwanzu elongwe libela botela bino moko polele se polele libanda ya maison communale ya Matete baveni nyonso ya nzinga. Bourgmestre ya commune ya Matete Gilles Mukumbi soki tolobi lelo topesa trophée ye akoki kozala bourgmestre numéro 1 na ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa pamba te nanu aumelite kasi commune ya Matete ezali kolata elamba ya sika ndenge moko ya lobi. Chaque samedi de 7h à 10h eza pona salongo. Motakoki koteka te. Soki oteki bakozwa yo bakangi yo ke kofuta amande ya leta. Longoni ya papa bourgmestre Gilles Mukumbi na tango moke oyo sali misala na yo emonani marché Ngwanzu oyo etaka salite penepene ya maison communale penepene ya paroisse catholique Saint Alphonse lelo elongwe bainyoso balingi koteka bakota na kati ya wenze kuna ya Matete kasi libanda lisusu te libanda engengi ekomi propre na ndenge ya kosakana te. Gilles Mukumbi depuis oye population ya commune ya Matete bazali kosepela na yo. Na région Bosengeli koyeba ke communauté Pax oyo ekambamaka na président Zakari Sadikisa ba organisaki échange de vœux na bango na ba doyenné na bango nyonso ndenge kaka ezalaka chaque année bolanda ba détail elongo na héritier Mapindemi. Na makasi. Asbel, ya mouvement d'action catholique Fraternité Pax basalaki échange de vœux ndenge kaka ezalaka momesano ya mbula nyonso toujours na slogan na bango charité toujours na bokambemi ya président Silikisa Zakari échange de vœux oyo elekaki kitoko nyonso esalemaki na paroisse Christ Sauveur oyo ezwami na commune ya Selembau bosimba ke président Zakari Silikisa azwaki maloba pona koloba na ba membre nyonso ya Fraternité Pax bayeba na kozana bolingo bayeba na kozana bomoko pe tango nyonso asbel na bango eyeba na kotambola malamu pe ekende liboso boyeba nyonso bazalaki wana lokola ba membre ya Fraternité Pax batondisamaki na esengo na message oyo président Zakari Silikisa apesaki pe bango nyonso balobi bakotambola elongo bosimba ke Zakari Silikisa azwaki pe lisusu maloba pona kosenga na bilenge bayeba na ko rejoindre bango pona kotombola fraternité pamba te ba papa pe ba mama oyo basali déjà bambula ebele nzoto ekomi kolemba ndenge atalisi na micro ya Info Lingala. Eza patrimoine ekoki kokufa te mutu oya bandaka likanisilie azalaki sango azalaki inspiré na Esprit Saint ezalaki monsieur l'abbé Kibwila na tango ya esengo
yango po tosala tolongola bastress oyo tozalaka nango ezali eloko ya lelo te tochange yango agape kala ezalaki tolongwe na baparoise to toke na bar mais sika sikoyo na mbela mpe na mitindu ya cardinal alobi plus question bino bozala lisusu bato ya kokende ke na bisika oyo ya nini Bosimba ke kolia pe komela ezalaki vraiment au rendez-vous ambiance ezalaki ambiance moko total pe etalisaki bolingo pe bondeko na kati ya fraternité Pax oyo slogan na bango ezali koloba na ndenge ya malamu charité toujours. La région Bosengali Koyebake, Église Baptiste de l'Esprit de Vérité, Ebève, Namokuse, et Kamba Makana, apôtre François Malé, Baba, organisé Kiki Moko spécial, na siège, ya Ebève, Oyo, et Zoami, na 16e rue, ma crevette, na commune, Yamatete, encore une fois de plus, héritier Mapindem. Et yindaki makasi na culte dominical ya église baptiste de l'esprit de vérité et bev na mokuse oyo ekambamaka na visionnaire apôtre pasteur François Maleba Mpaka Mai nyonso ebandaki na louange pe adoration pe ba chant ya ba chorale bongo na sima eyaki tour ya prédication epai wapi tomonaki femme pasteur Amici Célestin Ipan kolobela na thème munene Jésus-Christ et les apôtres sont menacés par la tempête. Atiraki Matéa na ye na livre ya Luc chapitre 8 verset 22 à 25 première partie alobelaki que Jésus-Christ elongo na ba apôtre bazalaki na danger de mort. Alobi bomo ina biso eza lokola boatu en tout moment accident ekoki koya désespoir pe découragement. Boye ekoki kozala. Deuxième partie alobelaki que en cas ya danger il faut que la musankolo ndenge ba apôtre ba la musaki bongo na troisième partie atunaki motuna wapi kondima na yo asilisaki kolobake ba apôtre liboso ya difficulté balamusaki Yesu pe mutu nyonso aza capable ya retrouver ba solution na ba problème na ye mais il faut kolongola kobanga prédicatrice elongo na apôtre François Maleba Mpaka Mai babondelaki po na bato nyonso oyo baza na ba problème ezali komema soni na vie na bango. Pe na même culte tomonaki présence ya maman Adolphine Kabongo azali moko ya ba candidate na élection ezali koya apôtre elongo na basali na Nzambe babondelaki po na ye pe aprofitaki na occasion po na kosala mwa geste po na kosala misala ya église geste oyo eyambamaki na esengo makasi bongo na suka ya culte liboso ya bapanzisango apôtre François Maleba Mpaka Mai explikaki doctrine ya Ebève. Soki nzambe amonaki basi bazali propre kosala mosala na nzambe te zedi ya Jésus balingi bati yango epai ya Joseph tomona mbala liboso mobali akuti. Alleluya, alleluya. Na vizieli wana akekotia na Mari aboti mwana Marie amemie na ndako Nzambe ainsi de suite. Donc c'est un faux débat. Oui, avant culte ici la louange ya Kafu Kafu ezalaki vraiment au rendez-vous et pai wapi apôtre François Maleba Mpaka Mai elongo na ba fidèle nyonso babimaki ti libanda po na kokumisa Nzambe bosimbake église Ebève ezwami na 16e rue ma crevette na commune ya Matete. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CA oyo ezali composé na 9% ya ba congolais info lingala lelo emeki ko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CA Bolanda badeteno. Ngai Peter Bobombe naza chef d'escale ya CA pe nazali ingénieur d'exploitation aéronautique. Na bandaki lokwa stagiaire. Et c'est pas na musala kosala ko respecter ba instruction musala ko la dynamique nde ba konzi ba mona kike naza capable ba meki kotinda nga na mbujimai na sali inane na mbujimai ça qui très bien ba konzi ba moni que non il faut qu'il ne Lubumbashi na Lubumbashi na sali plus de 5 ans et na dynamique na respect obéissance ya ba principe ya musala que ba konzi ba trouver mieux que na bande escale ya Kaleni.
Awa tozali na escale ya CAA na ville ya Kalemi na province ya Tanganyika. Escale oyo ezali très importante pour la population ya ville ya Kalemi. Pour CAA azali la seule compagnie aviation oyo azali ko permettre na population ya Kalemi ba se déplacer sans problème. Et sengel boye ba que CAA azali ko permettre na population oyo ba zo opportunité ya kosala ba commerce ba business na bango sans problème pour kaka yende azali installé na ville ya Kalemi pour na ko servir population. Donc tori koloba sans CAA ville ya Kalemi ezali bongo coupé na reste ya République démocratique du Congo. Grâce ya CAA de lelo population oyo bazali na esengo pe na tina wana de population ya Tanganyika ba respectaka makasi CAA balingaka CAA makasi po azali mosongi na bango. Population oyo bazali kosala ba affaire ba business ya ndenge na ndenge grâce ya CAA pe pona kotalisa surien na ye pe respect na population ya Tanganyika pe mingi penza ya Kalemi de CAA installé bongo ba bureau ya kitoko oyo atongi pona kopesa bongo fierté pe kolakisa ke peuple ya Tanganyika bazali ko mériter mieux. Impact social nini oyo CAA azali nango pona ville ya Kalemi pe mingi penza pona province ya Tanganyika. Peter Bobumbe oyo azali bongo chef ya escale ya Kalemi alobi. Impact eza ya makasi. Impact social c'est azopesa na Kalemi azo faciliter bande ko ya Kalemi pona déplacement na bango. Pendant qu'on kende Lubumbashi, qu'on kende Goma, qu'on kende Kinshasa. Que mutalo ngwa Kinshasa, aya Kalemi, tozo ko facilite. Aye mercredi, mardi à Kozonga. Vol les arts, tozo facilite vraiment ba passager na biso. Mariage nini oyo CAA na lac Tanganyika ezali nango pona bolamu ya population congolaise. Ce qui est là qu'on a voulu que sabino que passager nyon soit kana Kalemi. Et là, quand on a mona kalaki, on a kanisa kambis. Mbiso ya mubesu ya bien. Biso toza na facilité ceux qui mon passager aye. Yango vol na biso kolonga Kalemi pour no Kinshasa et ça na tongo. Olongwe na mbisu na yo awa na tongo na 9h na 14h au komi na Kinshasa na mbisu na yo. Et kokoma très bien yango wanande et ça la ka liaison na ko sala entre CA na lac Tanganyika. Ce qui c'est exact difficile que bata Kinshasa balia mbisi ya Kalemi mukebuka ya fresh. C'est ça qui a facilité yango pour permettre que avion comme na moi pe bambisi na bango comme mala. Na commune ya Kisenso phénomène kulu neza kokoba na ndenge ya kosakana te kutu famille moko ezalaki visiter na butu ya lundi 27 février bolanda ba détail nango elongo na Heritier Mapindele. Population alobi pe alembi toyebi te soki aloba lisusu nini po phénomène kulu na degré et commune ya Kinshasa ezobangisa nandakisa na commune ya Kisenso soki bolali tongo etani bokumisa nzambe na butu elendi libota moko ezalaki visiter na babandi na quartier Révolution pene na paroisse catholique Saint-Étienne bakoti babuki bapandi bayibi biloko ebele kutu likambo ya kokamwa sur place balie même biloko o bakutaki na basani nde na suka bakati papa mukolo ndaku machette pe balobi ke bayaki vraiment na mission ko beta ye pe ko kata ye bolanda ba témoignage kota ba kota mama balandinga we mbongo ngala bitu ana mbongo te mbongo moza kikali kwa mesa papa yaki na ngwana bazui ba tena poche ba téléphone plus de 40 kuluna avec machette et moko azaki na arme bakoti ba pandi ba porte ya ba locataire première porte ba pandi deuxième porte ba pi ba télévision ba pi mbongo ba milime masanga na ba locataire balingi bakendi msolobi awa pe mbongo isa awa kota mbang bakenga na kanzike abakei na bangali la police ndenge nini oyo bozo piller biloko na bandako yo bazwi libanga moko munene babambinga na beti yango boy ngali moko alobi alibolande bo papeli sheti tana yo ki bona sauter mire le voisin na kiti kuna bazaka na mbwa munene
siko ntango namoni mbwa ngabi mbwa oyo akolia ngai nazongi lisusu nake na toilette navandi na toilette nde bayo wapi mama azoloba nga nayoka bango. Tokosenga na baautorité ya police nationale congolaise basala nyonso mpona kosekize population mingi penza na commune ya Kisensu oyo bakulu na bazwi population en otage. Kotambola ekomi pasi, kolala ekomi pasi, toyebi te soki ekosuka boni. Na Beni baboma, na Ituri baboma, na Kinshasa lisusu ndenge moko. Toyebi te nani akosilisa phénomène oyo. Ba condition ya babalenior ebele eza vraiment na état moko ya malamu te po na ko voyager ta la population ndenge aza konyo kwa mai pipe Michael Libristo to pe Christian Kangebeni batali sibino. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyager na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenia oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuson oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esala kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle komanda de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babaleniri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu baleniere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Otiva pe ezali potopoto ya kitoko ekipe achto za la mukolo to mona bilo nyonso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Potiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na ngali kamni mo ezole la makasi mo ezole kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Potiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Potiva. Butala ekole linai.
potopoto Protiva. Tala lelo yo. Bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protiva. Bina kuna chimagate. Aha. Bitsonya zoto bina dansa ba bébé. Toke. Baya bayango. Chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingiyo. Ha. Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Élément on peut singanzela na boucle journal ya peuple pour na peuple. Merci na Nathalie Kaila oyo azalaki na édition na sima caméra tozaki na Igantingi montage sima maki na Christian Kiangebe ni peuple tout mention journal ya peuple pour na peuple zaka supervisé pa na yemo ko héritier mapini mbande ko botika malamu. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pays Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.